Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Et c'est moi qui mayo tozo banda plus na album oza copie bate belé bazolinga ba album oyo soki kobima quand na juin précisément est-ce que date to kozo yango déjà na diaspora to lobi déjà date le 29 et obima na Romeo Golf place to robeta après le 30 to te kango sous na triomphal donc ça te comprend bien sorti album et sangani maman na 10e anniversaire. Il y a un sponsor, na 20 ans carrière na main, 10 ans de fidélité, na 20 ans carrière ya Bill Clinton. Na robenga bato belé na linga kotanga bangote, mais na kotanga ta quelques-uns en exclusivité vraiment. Non, européen ça mabe, mais na kotanga bato ngana muto bato belé. Na robenga sa ba mise belé o bazaka yanga ya mutema, na robenga sa bango baya. Mais elo mo bato ba comprendre na batamo boye Bill Clinton ba ba sengo ko dibende. Vous avez vraiment mutumoyo, mutusora aye maman na nzela na yo. Mais cette fois-ci tomoni Bercy à l'école PCA Bransa, tomoni lelo héritier Watanabe. Et lequel il bat pour la première fois, la première répétition héritier Watanabe, Bill Clinton a un message lingo lobaona. Message ezali ke ngai na mutumo faut comprendre. Tant na lobaka yango nde salamaka. Na lobaka ke 5e génération. Na fungoli nzela 5e génération, binomo bomona ba jeune ndenge nini bakoma bakourager jeune tout fois ça l'orchestre. Mais on dit qu'il était dans la musique congolaise. Na memi qui était bomi ba leader rebelle pas te belé ba makila ba leader te lelo ba suka mabe. Non ka soko a leader te oweleli wana ya mbangu pema ne to lobaka.
mais d'apesi chance na bango tout que oyo azana moi courage na asa l'orchestre egosimba mais so ki na ona nenga pressé egosimba te il peut faut bénédiction donc ça tu comprends bien Bill Clinton as un prophète il y a 5e génération Bill a prophète te oloba ngala za mufalme wa kamitu la génération au fond la 5e génération au panza carré magique et ba carré magique ezaka JBO papa et Makofi yo kota donc ils ont besoin de Simba les loyo 10 ans yango yo 11e année donc soko sanité basalaka Maisha Park uniquement président moko boye bazalaka 4 soki 5 voilà soki 5 4 vice-président voilà ngam tunayana beta nzete na mai kabwa na bike non artiste yeyo na sali orchestre Simba ti lelo au moins pe ba musicien ba comment pe ko sala orchestre ti lelo efanda donc mutu tout lelo au sala orchestre olingo lingate ato fingi bile lelo ato lobi o santa tu mutombele lobi okoyebela ato lobi ke o ngai na kokufa na nani lobi okoyebela mekanate awa collègue nomo kwa ute koloba na yo na télévision alobi ke lelo zo sala semblant ya konima wera pendant que yo muto fingaki wera po ya bane ko soutenir jeune mobo te za bongo te ngana mutu moko babi na ngana sengo ku dibende ya train bato bele bayeba ke pona ko combler trou o ezaka na maison mère wera falas wa soki 10 animateurs azwa de mukuse azwa ba kene azwa ba lobeso azwa ba te belé bato na nyonso ba soi disant wana ba finga Bill mabe donc esenga il fallait Bill pa pesa bango matraque oui donc ezana nenga mabe te za na cadre la musique wera za vie na nga kotika la vie na nga mais on ezaka matraque ils ont des pouvoirs zoba soutenir héritier ou à l'ONU comme il est vice-président de la maison mère orchestre yo les cas et alobi ki vice-président mususu faut yebela yango vice-président mais sans fonction eza lokwa so ba pesi yoka eza lokwa ba pesi au général mais sans fonction moi ozo mbwengi ozo kosa kaka la petango nazalaka ba ebisanga ote Bill Clinton azala na lupango mo tatukan sebo apesa ye nzoka ezala makambo ya loku siko Bill Clinton akoma na 8 parcelles na ebite so ozo comprendre 8 parcelles na kati ya kino voilà les organisations to ki sikoyo ti lelo héritier longwe elingo laksake aboyi loku lokuta mingi pe baza faut pas comprendre que balongola lokuta eko makambo siko ya solo eko ma réalité tango do beta musique na succès GP fwe mais héritier oyo zo côté là ayana évoque Range Rover alobi ke apesi Range Rover ezambutuka ya basi évoque ezambutuka ya basi mutu asala yango ezali mwasi ya David Beckham oui comme on est Victoria Beckham ye mutu asala évoque ezambutuka ya basi ngana kotambola na évoque te Range Rover ya mibali esi ebimi oyokinga évoque eza mutuka basi héritier sa commune orchestre na ye akoma siko na mituka ya mibali boyebisa batu eloko nini ya sika sikoyo album asika nde tolobaka ezobima bazela mabundi ya nsima ezoya na baanthropologie de kala mingi te badédicace bino boyebi kaka JREP Daniel bana poto diaspora RDC yango Tony Iloka bongo Guardiola le coach deux fois tene toyebisaki bango bino mo bomonaki baza banda badiabo oui bamona ko nzedali lipo basakala lango bana mimosa deux fois tene toyebisaki bango musique ya lokuta abo bia o azaka na lupango moko kuna basimba eloko na ye rien tolingi tomona yango mamona mbwa donc Bill Clinton c'est que désormais tobandola toyambio olobeli ba bien matériel tomoni yango ngana ambutu basala nanga ba blague te papa o seigneur dango tango mwana bwana ko benga boss player héritier mukola longwaki alukaki nani alukaki Bill Clinton keba donc animateur sama le kazoa mais eloko question moi zo nganga nazotanga vraiment collègue na aussi Léo récemment on te koloba eloko on zo kosa za pe millionnaire te et puis bilamba na yo betaka moi trop mwanzu la preuve venir ba Dubaï eza zuwa ezali zuwa mutelo sala bongo mais c'est Léo
aza muninga na ngai sele oyo aza muninga na ngai nakokipe biloko wana eza bapolémike ozo comprendre basele oyo bazelaka bilamba ya bana Paris ta mosusu mwana moko auti poto zela atikeli ye mwa lichi moko ya yoji me nga nakotaka na magasin na so asombaka ya kosomba meme ata ngwanzu me bachinois bazosalela bino baprince wana bokoloba eza ya ngwanzu mot de la fin ezaka oyo eza monseigneur dangwe ntango babaki mofalme wakamituga ezanga makitoshi ye abunda 800 komba na na perda eloko moko te tout gagné nangi napeta bango likolo ya tatami ozala calme. Merci diaspora RDC esemwezaki ya koyamba Bill Clinton tokutani mbala nsima botikala. Merci vraiment Bill Clinton ndongo yamba diaspora boye bango 10 ans de fidélité nalobi yango eloko oyo bra Congo brassicole na ngezosala nanu basalela ngo musicien moko te bon nanu basalela musicien moko te bino boke no vérifier sponsor asasalela musicien eloko nini nanu tomona te esiko tozomona bamona ngo nzeta lini bo basakala nango
Boso azali mo malili mokenda oya mibale na monisama. Maître Kiam na moni abandela. Abandela. Mama na moni bena kauti pa kwa national. Bo biloko sali wana. Eza biloko mwana mubali mutasala na mopa ya kwa national. Kombo na eza maka. Kombo ni nani? Kombo ni nani? Des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées,
vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.